na hôtel na jeune fille likanguna akufeli likolo ya nzoto papa réaction na ko galani tant que tozo mona makamabo na kata église en kolo ba ibilili ya papa okolo banini exemple il y a pasteur wana Amélie bimela mela tout ça pour yokaki tout ça aille que se retrouver dans la chambre d'hôtel nandi ko moi si bimela mela n'a pas aimé na liwa vous comprenez donc yengo sengeli keza ba comportement moko oyo ezali malamu ce que ça dit manière naturelle normale gloire à Dieu mais biloko ko vimbi sanga na ebinde ko mobali moko amela bimela mela wana po nzoto na mobali za bo mpikili kaza pena mobali na nguya Amélie yango. Mais après moment nzoto ekitaraté nzoto etikaka lokwa likoni libende kaka nguya attend filet chemise nzoto ezaka debout congolais oyeba mbesa obi ka kufai donc mais tu vois nzoto etikale debout congolais azotambola ka bompiki ki babokundo banzoto ezaka suka ayiko kufa vous comprenez c'est pour dire que bimela bisimba bipakola puisque amoninga kuna salaki et salaki bon moni kuto moi batata wana bimela wana na mbongo bazozwa ya kuyiba ya Congo bazoyiba biso bambongo oyo bazamba fie ba 18 ans ba fie ba 19 ans bana bazana bompikiliki ya nzo bana non ba ko découvrir sexe alors ce que papa na ya 60 azana ye mais moi na mais akobe azana na makasi na nzoto na makasi azana na nzoto na yo papa 60 65 ans ozomona akosala ni mais moi na ko dominer ezalo kwa match non ezalo ko la koto 11 joueurs koto ka 2 joueurs 11 joueurs betana 2 joueurs donc moi nazanona azanona ki bolenge na ezo yo papa 60 à 65 ans oso beti ba compétition oso lembiti yango zomona ba okota ba ozo ba kiswana ya makasi pour akoma na même diapason que moi na moi sur oh jeune fille peut-être ça nature yo papa suka il y a des conséquences lelo parce que papa Max comme neni surtout qui se comme on sait que boma maman mais yango ko boma pasteur na maman na hôtel na di kangune na hôtel boma maman mais que abomi maman te et que boma yemo ba ko mona bimela ko ba kiss lo la boma maman tout le monde a réseau tambola na ni na Kinshasa boma mama bakisi papa ma c'est aider papa nazo kende non mais ngana kanisi ke nzambe wana ça c'est mon point de vue nazali médecin tema nzambe à moins que ça la recommandé par les médecins médecin dans le bien tali a consulter le bien moi bien bakisa beaucoup pour Dieu ayant autrefois à plusieurs reprises et en plusieurs manières parlé au Père par les prophètes, et maintenant, en ce temps de la fin, Dieu se révèle encore à nous, les fils. Depuis 2002, un appel retentit. Au travers des oracles, Dieu interpelle son peuple. Un rendez-vous, un temps de rafraîchissement, un temps de révélation, l'enseignement de l'esprit, en un mot, le rassemblement des ailes. 16h30 à 20h. Au sanctuaire de Dieu APC, situé au numéro 5 de l'avenue Lunzadi, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Aigle, Glati, révèle ta face. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés en ce net moment sur votre meilleur site, La Voix Céleste, Nzela, Lola, Esika Bonzambe, et Kitarana Loyemo, Namaloba Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futasimana, Antoya Robake, Nzamba Boye, Tokwaye, Wapina Manso, Azo Selabiso. Merci na Bandonion, tout basutena Abiso, basutena émission, Bapamora Abiso. En tout cas, là, je vois les pasteurs faits amis si à la bouche, autorisés de l'éternel de plusieurs. Et na philo, Moukoya, Motema Bivince, de Homo, depuis Londres, Pena, Maman Gisèle, Lokelo, Motema, ya Papa, Emmanuel, et na Boston. Les frères Papi Kongé, n'a toujours sorti album qui sera sauvé. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Elongo, na Mama, Mami, Mbonga, Motema, Papa Blaise, Mbonga, na Suisse. Na émission, le autre soleni bien aimé dans les Seigneurs, Mingi, Yakosolola, Eza, vraiment, ya Mingi. En tout cas, Botika, toujours connecté, na meilleure chaîne, Nabino, La Voix Céleste, Nzela, Lola, Tozali, Tozokota. En tout cas, la vérité, ya Mingi, Ekolobama, na émission, ya Lelo, na
l'homme de Dieu, Moussa Nankolo, Okeboyebi très bien, Papa Max Mbenga. Shalom, Papa Max. Shalom, on de Calvin, shalom, na ibela bananzambe, bazolanda biso na ngonga oyo, balimbisanga, bamoninga na chapeau, ezala penza malamu mingi te propreté, kosa l'émission na chapeau, yebite na aza kolanda yo, c'est puisque tozalaki na lelo aki mokolo ya sport, wane da kokende, bon comme aki rendez-vous, na bitikana ya mebao, ezala libaku pona bango te balimbisa, mais na kanisi ete ya solo, par la grâce de Dieu, tu repasser ba moment bien, dans la émission na bango oyo, barandaka mingi voix céleste, na mosel na ye Alvin Bea. Papa Max, avant que tu continues na mozino ya ba masolo, ezamo ebele, émission na fa passer tout tourner qui nous avons reçu beaucoup d'appels. Papa Max bande que belé ba bengi de partout, ba bengi biso. En tout cas, réaction na yo tant que ça l'émission retour ezali Papa Max. Bon, au moins, la télévision, c'est une grande responsabilité. Il y a la TV, il y a Koloba, et bangi sakanga, surtout que ceux qui ont des feedback, ils allaient très positifs. Net émission tout ça qui la fois passée au total ça qui était à solo. Nzamba benga kabatu, nzamba pona kabatu, mais à peine abato ba mi comme ça ba pasteur bangomoko, muso pa ebi français bien, muso ba sombele pe ba mbunda, ba sombele ba kiti, ba pesier ba disposition nyon surtout à bandi musala, mais nzamba benga été conséquence de l'eau ba déviation, ils allaient et belé puis tout le qui était à solo, ils en ba jeune ou nzamba bengi kat na lotomo, ils en ba jeune ou nzamba bengi dans un ministère, bazo sala musana bango qui toko mingi penza bazo pambola biso nanzela ya bangulu nanzela ba grâce ou nzamba tika na bango ils appellent une catégorie de jeunes au baye dans le ministère nzamba tikala ko benga bango te ils se sont improvisés pasteurs ba s'improviser ba prophète lelo bazo sala ba dégâts et belé na ilanga tata mingi ba koti magie ba mso ba koti occultisme oyiba bango na bisala sala oyo ba memi kati ne ilanga na nkolo ko sukola ka batu ko bakaka batu ko kataka batu ba poala se ko tekaka ba mai ba mungwa ba mafuta biloko ndenge na ndenge na nzela na église na nzela ba consultation prophétique baza ba fiche oyiba bango ba miracle ya lukuta oyiba bango avant semble la pona mutu fois conditionné il faut pesa mbongo conséquence lelo et belé à ba jeune wana baza ko tika biso et c'est vrai que ndenge Bible lobby l'homme n'est pas le maître de son souffle non comme pouvoir de les retenir mais je pense que liwa ya bato mususu ezali normalité. Comment se fait-il que yo moto nzamba benga oke ko lukanganga oke ko luka kisi pona ko renforcer ce qui ba bo kasité na yo pona ba soi-disant miracle. Nous savons que miracle les alliés yesu ne mokena na miracle mais comment moto nzamba nzamba benga on yebi que nzamba zali le tout puissant le véritable Dieu El Shaddai yo ke no kozela nzamba kisi. Ezali mawabe mission aboye toza contre batute mais na kanisi ete ba jeune belo bazo kota na lotomo basala keba ils doivent donner du temps au temps ko pesa tango na tango nzamba zali anaki bonzambe na rosa parce ACP sa motema non à 6h mais nzamba rosa la peke non ACP sa motema non à mini pamba zali nzamba. Moi je trouve normal le bat balingi comparaison motabani ministère le na 2019 alingi na mois de décembre akoma lokola papa na aza lokola mtuke ngandi via comparaison vi wana ko paraître vi wana ko milakisa ba mona kenga na lataka bien ba mona kenga na simbi Kinshasa ba mona kenga na kangi kina église wana eza église ba plein église wana ke nzamba zali nzamba salaka azali nzamba tiktak nzamba kitalatala ebele ba ko sela nzambe makambo bazana nzambe te me baba sali ya satana oyo bakoti bikota kota bisimba simba et tozomona ozo sale makati na ville. Je crois que na baleki bandeko mususu pe o lelo nzaba be na lotomo to bengi bango na école la patience to bengi bango na école ya iko kelo kendo na bandimi pe mutu nyo c'est pas parce que mutalo bela Yesu kaza effectivement azali réellement mosel na Nzambe. C'est pas tout le monde qui parle de Jésus qui est réellement serviteur de Dieu, qui est réellement un prophète de Dieu.
tozomona ebele part de Jésus mais ezali yesu bapokoli mafuta bazali banganga bazali bamandona boyeba bango na misala na bango. Ok, Papa Max, c'était toujours il y a un pasteur, un jeune pasteur, qui a mis qui s'y n'a qu'à l'église, aux autres confirmants du bossa caméra de l'église, il y a un de manger côté na kat. Ngandi manzamba salaka, zamba salaka, et bisomo tozali ba témoin vivant, il y a le beau qu'on a mouillé dans Nzambe. Biso to na misala na lemba terminé so te ba café bati ou skola ba sani au kende classe na université wana na sina lo bon émission na yo ozana la gomme mona moi ça y est après ça tout bisou ya pe so mbota liboko au kende classe donc na habité na lo banini mais to lobité to komi mais tozana kondima ke to tamboli na nkolo tozana kondima te o nzamba sali ezali belé o etikali pe a kosala eza souci belé. Problème est que lelo te sengit ko yoka sonité que lelo banganga ba koti l'église ba marabout ba koti l'église ba mandona ba koti l'église. Pourquoi bato bazali pressé bato belé ba kosela Yesu makambo bato belé ba kosela Nzambe makambo nzoka ba sali ya satana bazali ba envoyer à diable pour mona tito poussa na ba 2020 ba 2021 2022 toko vieux ba scandale katina mboka o ba scandale bo eroyeba na papa c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'œuvre de Dieu, des jeunes aujourd'hui qui sont dans la moisson mais qui n'ont jamais été appelés ba serviteur à ça ils appellent na ba kulutu mususu. Ils ont bien commencé avec le Seigneur mais bango pelelo ba bunginzela et ba bemi ba memi pe ba jeune belé au mentor nanga au coach nanga au boye boye. Alors bango pe na posa wana akoma lokola moto X robina sepelaka professeur Mpinda à l'époque on a été étudiant dans l'Institut pédagogique national. Il nous disait chacun de nous non il disait chaque individu est individuellement individuel. Chaque individu est individuellement individuel. Mais surtout que la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Tu vois, le projet que Dieu a pour ma vie. Ils ont des mots au hasard pour Nayota. Ils ont des mots pour Jonathan, ni pour Aristote. Dieu a un plan pour ma vie. Pour ma vie. Et ils ont des mots de quoi Zolandangata. Au moment où je passe, il y a toujours une spécificité, une particularité. Sauter il passe à X, il passe à Y. C'est pour dire que le que non, la précipitation, vu on a vu on a non. Ngala journaliste à danger, ngala zaboye, yango memi batu ba impressionner Nzambe. Batoualing va impressionner. N'habitez pourquoi les gens sont pressés dans la vie. Pour nous, ce que bellité. Et bellité au lien au bon rebelle la diarrhée. Et l'on n'y se bellité dans la précipitation puisque nous allons les allier et rememons la liwa. Et les lombo que ça a beba. Non pas quand nous avons Alvin. Lorsque l'église a réveillé bandaki. Toi quand on mbunda na yeswazali awa papa. To mona lobo koranza. Menanzana mbunda wana kaka bona ngongi. To mona batu bakaba bomo ina bango panankolo. Mais depuis un certain temps. Que basala na comme na contact na bato libanda ko kende ko zonga et belé ba côté na cadre na initiation et belé ba côté na bikota kota ba côté na bisimba simba et lo yango zomona que non to sambela mingi mais to mona loboko na nguya pendate ce que le yemo mo sena nzambe abungi nzela azakat no cultisme azakat na misala molili. Vous imaginez dégâts, vous imaginez conséquences oyo ozala. Imaginez conséquences wana. C'est vrai et c'est un absolument un respect bah oui au monde qu'il voit prophète Seda. Voilà, Papa Max Obana Koloba, l'homme de Dieu. Nandolo ba que tozo na TVT pour na ko sambusa, ko reverser comme disent les Kinois Moussa le Salema. Nous tozo na kondima ke Moussa le Samebe na katamboka Congo, ils ont basali bien baza, ba yembi bien basé belé. Na toli tolo ba pekeno, ils ont ba intrus, ils ont infiltré. O ba koti pe kat na musala oyo kolongola bato posa ko sambela yango lelo avotia likoni église mais sengo sala keba kondimate le mutu nyonsa tio loboko non kondimate le mutu nyonsa tio loboko. La fois passée je dis ça ici dans une église ba oteka bougie rouge na $50. Est-ce qu'elle vient ata yomo na bougie
bougie à rouge, baoteka en église, $50. Ce pasteur est connu, il est permanent à la télé, je le vois de temps en temps. Est-ce que vous avez maï, baoteka maï en église, tout le monde maïo, avec na moulangi, abaosomba na 1000 francs, na 500 francs congolais, mais maï en église, zoteka ma. Ba bougie rouge on a $50. Pasteur a na maï Jourdain, a na mabele auti nango kuna ezoteka ma église au nom ya ba délivrance. Tu comprends? Ba kitamba les autres. Obi manunga na tout na pe bandimi yango. Mais soza bandimi lokola biso bonanga c'est que pasteur a bonga au kanga église. Au kanga église pourquoi? Puisque tous un esprit ba béréen, les béréens vérifier les écritures, les béréens interroger les écritures, mais l'élo batouaz ba fanatique ba pasteur pour son pasteur ayeko bundana yo fingano yesu to mona lobano tout ce que tu peux dire pour ce grand nom là mais ce que le beli pasteur na ye batouaz prêt à kobunda. C'est comme ça que parfois tu reçois des gens en émission. Il n'est pas venu parler de Jésus, mais il est venu défendre, n'est-ce pas, la doctrine de son pasteur. Il vient défendre la prédication de son pasteur. Moi, je ne le ferai jamais. Je viendrai parler de Jésus, parce que le pasteur Azamout a eu peur au salambéba, a eu peur qu'on s'écarte dans sa doctrine. Mais je ne viendrai jamais pour défendre mon Toranzambe Moko. Ça, je ne le ferai pas. Mais Papa Max, Tomoni, réaction lorsque Tomoni. Naliwa, il y a prophètement au Koufana Kinara, occupé qui a succès na ba TV, na ba radio, Papa Max, mais jour il y a enterrement na matanga na ba secret, ba ma vérité, musu se bimi qui prophète asimaki kisi abana ko se lanza mete nyons tout obana ko mon wana ezalaki kisi na il paraîtrait que moi ce n'est pas au courant na yango yo mwendeni Papa Max. Ndena ba la fois passé Bible lobito lela na ba obazali ko lela et toza ba paya non nazo kende toza ba paya na sena moyi oyo na bika njo nzambe pa osepela na tika mokili oyo mais na kanisi que liwa ya bande ko na biso esengeza ba interpellation pour na biso esengeza l'interpellation pour na biso obi biso tozi tango mingi ya kovana ba sango pour na bikenga na ki séminariste na passé temps ebele kozana ba vie nanga penza que non ezaka vie na basango to kolimo makambo ebele penza komona que non mutakoma ka mesela beta la muke mutakoma ka prêtre ta la muke. C'est un processus ezali parcours moulai mais pas na biso lelo komona mutu parcours yebanite kaka lala kala muki lobby prophète des nations, prophète international, bishop Kingandi. C'est ça le système ya kinoserie mantozo mona ki voilà pourquoi lelo ba dégâts ezali belé ba déviation ezali belé et ba tozo kanisa ke ba tonu e belo ba leka na TV bangondi baza ba pasteur ya solo bangondi bazali ba ko leka na TV lelo ngolo baté ke non ko yeba lilo bananzambe pour n'importe quoi leka ne pe na TV. N'importe qui peut passer à la télé, mais qu'on les à la télévision, ils ont certifié, ils ont qualifié que non, il est vraiment Azali Moussa dans un solo. Au lobby na prophète Seda, Azali de Konabiso, Oyo Atiki Biso, to présenter les sous condoléances na famille na ye, na libota na ye, Mobimba, Zamba Pesa Kimia, mais na kanisi que liwa. Il y a prophète Seda de Korangalville et c'est un ba jeune belé. Lui y a prophète Seda et c'est une interpellation. Lui y a prophète Seda et c'est un sunga. Et belé na ba jeune au besoin dans les ministères ba salakeba. On se moque pas de Dieu. Il y a des choses que nous disions dans l'émission oyo batwa kanela biso nga combien de batu balinga ba beta nga nazala victime ko beta et ce pe nzambe te menga na kufakala. Quand on a comme la TV, toujours talisa que non, boyete, bah si mais la nzambe qui c'était, bah nzambe, on veut qu'on facilite nzambe te, bah sunga nzambe te, tondo bah TV awati. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Dans la canisse qu'il y a prophète Seda et seigneur te ba jeune bazala batuye école ngana bengaka école ya iko kelo kendo bande ko bakende malembe nyonso ngenga keza wulote bandimi na Kinshasa bandimi ya poto et nza prophète nzamba lobini ne ponanga prophète yebisanga nanoko nzamba lobini ne ko et pour prophétie par excellence la Bible n'est un miroir na biso.
lelo yango zomona keno bisala sale koti trop et lelo batu bake bazuzu ba numéro na bango ayi wana TV bandi koloba zama zotalisa ngai zama zolobela ngai na moni bango na mona kana na moni to mona ki lelo mutu na Nzambe azobeta banzoplo na kati ya mabulu ko bimisa bakinga qu'est-ce qu'on a pas nini toloba kite na est-ce que mosali na Nzambe asaleli Nzambe bien Nzambe ayebi koma ko bengai Mosali na Nzambe asaleli Nzambe bien Nzambe na kibo Nzambe na ye ako permettre te mutu na ye akufa liwa ya soni mutu na akufa tamba zo mema nzoto na ye bato baza ko wolola bato baza ko seka Nzambe ako permettre te mutu na Nzambe asali Nzambe na boye longo bani na matanga na ye bato azo boya ko ya bato azo boya ko loba bato azo ka soni bato bazali réservé. Moi je crois que c'est une grande interpellation toza contre mutute mais tozo lobake bandimi ya poto pe ya Kinshasa bosala keba mais botanga ka Bible tout dans la Bible, vérifiez les écritures, sondez les écritures, sinon bandokata bino ba délivrance ba poala sia mapeka pe ase ani ba katibino ba délivrance ba kovo ba ko escroquer bino ba mituka ba ko ya même ko kundela bino bi ça malona ba Kinshasa baye na butu ba s'arranger na ba sentinelle ba kengandi ba kunde bino nzombo na lopangu ba kunde bino nyoka moko boye ba kundinta ba moko boye puis baye voilà Nzambe azola kisangai boye otala ta eloko bloka kayo bako kundela yo ekeko bako kundela nzombo bako kundela ngulu bako kundela yo tout ça pona nini pona kaka keno ba china yo ba bendo mbongo avant la bonde la pona yo faut pèser le comme au sala au passé et le comme au soyo pour la bonde la pona yo et vraiment boy longo la chanette wana longo la ah papa nzamba ngwa ndenge nini frère nzamba ngani na ulunga mwasi ya batu boy à une église il faut pas couler ma faute na c'est nzamba ngwa ne mwasi za mwasi na hote azali mwasi ya batu ou pas couler ma faute na sexe au mona ki nzoto na papa et nzamba ngwa modèle toloba na modèle nini to ganga toloba nini biso tozo biloba lobate yonanga nous sommes dans l'évangélisation par les médias et ça mamto yoka kamto monaka les gens nous appellent toloba biloba ya évangile selon Marx évangile selon Alvin, des choses au yoka, des choses au mona, to kabona bino bopona kaka, bozo moi mayele, bosa la pekeba. Papa Max Mbenga, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso, question en côté de qui manga, naote qui paye koyoka, di solo moko, banderomo, babenga kinga, banana biso depuis Lubumbashi papa, mingi, banana qui émission la fois passée, et dans la moko, il y a frère moko, choriste, chantre dans l'église, a benga, na moi sinaye, maman se qui diagonale, c'est quoi expliquer di solo, et salami, l'église na bango moko, et salami na Lubumbashi papa, bakei, bakangi papa, pasteur na bango, aza un homme marié. Ndeka que Bible lo barake ndeka ke bando balobake tout se paye ici bas papa donc ba artunion tout to kometa on a ça mokili il y a un prix à payer papa ba ke yiko kanga prophète akufi na hôtel likolo so qui y a jeune fille moko boy mais azalaka un homme marié bakangi papa prophète na hôtel sango et panzani va même na ba église o ke bazaku na bango et kamusi bango fort. Il paraît que jeune fille lorsque ba kangé na la police alors qu'il était en pasteur à côté de la chambre à banaï comme il a suivi ba kisimo boy papa a suivi au-delà ba 50 ans déjà suivi 58 ans suivi ba ajni ba kisimo boy na yebite suivi pe que ba ya makas masolo beta mais papa pasteur ba kangi na hôtel na jeune fille likanguna akufeli likolo ya nzoto papa réaction de ko la ni tant que tozo mona makamabo na kata église en kolo ba ibilili ya boy papa okoro banini. Merci. Avant de répondre à la question, Ezali Mawa, Ezali Passi, c'est ce que nous sommes entrés à Koloba na kati émission Oyo. On met les lois na ba bimela mela, ezapebe na kati mboka. On biso to ko to ba na mike ya makambo to mona kati mais le mona bimela mela ko ba kisi lo la boma mama. Tout le monde a réseau tambola na Kinshasa. Boma mama bakisi. Papa ma saison aidé papa. Nazo kende non, mais ngana kanisi ke Nzambe wana ça c'est mon point de vue. Nazali médecin thème
Nzambe, à moins qu'ils aient recommandé par les médecins. Médecins dans le bien, t'as à consulter le bien. Na beaucoup comme un peu à minga ngezali, ezali pe. Lorsque médecin consulté non par rapport à âge na yo, par rapport à santé na yo, ngai munganga na yo, na moi melé le kosongolo pakala. Pour médecin sur le bi. Albi voilà, mais là boye c'est un médecin à Rosalango selon les normes. Mais surtout moi à Kinshasa, il y a même beaucoup de jeunes à Bimela bibaka baka même bana basi. Ozomona, moi si on s'akanisi que non pas ça ba lulaye pas pour bien pas que nanzana libala et senge simanaye et vimba simanaye za la munene. D'ailleurs, terme za le na Kinshasa ah babenga cimenterie béton. Tu vois, les gens pensent que non, ce moi ça vimbi na ciment. Ezali qualité, ezali bénédiction, yango ndobe mwana mwasi nyonso nzamba sala na sena moi esenge simana evimba et puis soukite comme na bana mibali lelo pe soko lingi eloko no ezala munene ezala bomba se vimba, il y a des produits qui se vendent. Souka ba biloko eza ba conséquences belé. Ya bana basi besoin bana basi so ba koma vandi bo mai ezotangaye akoma océan. Ah, comment océan penza bo mai donc avant di bo kitcheza ko pola pourquoi bi mela bi baka nous autres c'est asa yeba kine mibali bon akota mobile mususa bel nga bala ye akepa mama ba selemba ba mama ba bumbu voilà zo qui c'était le sala bonzo tunoko ya mike nous apprenons des histoires et lelo papa Max tozo mo ba musicien bazo sa promotion na ezo yema na ba musique na papa so tanga écoute ba cri wana papa Max obi nga soki na zalaki voilà, ce que Zalaki ministre de la culture, il va te belé au Kangama, musicien belé au Kangama, musicien pendant dans la prison centrale à Makala, avant di penza kuna, moi na tira ki muke simekoli, qui dit ba imbela bana na bango, baza pe na basi, baza ba imbela ba, sous moi na tunyo, je crois tout ça ça émission moko cimenterie tout ça, mais bilo quoi nous omona ke et memi le lobuzoba, nous sommes des bantous. Tous la culture na biso peuple na culture na ye donc biso na ndenge to koli babilo ko na basime koli basemanterie béton babuzo ba wana nyonso na culture na biso ezane sikate yango somo ko pesa exemple ya pasteur wana Amélie bimela tout ça pour yokaki tout ça aye ko se retrouver la chambre d'hôtel ndeko moi si bimela na pas ememe na liwa vous comprenez donc yango sengeli keza ba comportement moko oyo ezali malamu te et na sepeli ne bato c'est sac ba tu ko zo décision même ko pekisa ba maman wana oya buzoba oyo batondi na télévision côté ka ba ki sezo bimbisa nzoto abasi ba ikomi lokola bazo yemba bazo lakisa ba nini wana bwe ezo sala soni mona mwasi nyonso abenga mate po sima na evimba koza na sima soki ezalaki kali yaki bomengo soki yaki nini me bana basi nyonso ba vimba na sima babala ezana bana basi ba vimba pe na sima na babali pété. Ce que ça dit de manière naturelle, normale, gloire à Dieu. Mais bilo ko vimbi sanga na ebinde ko mobali moko. Amela bimela wana. Ponzo tona mobali za bom pikilika za pena mobali na nguya. Ameli yango. Mais après moment nzoto ekitaraté. Nzoto etikaka lokwa likoni libende kaka nguya ata filet chemise. Nzoto ezaka debout congolais. Oyeba mbesa obi ka kufai. Donc tu vois, nous autres tikale debout congolais zotambola ka bompike ki babukundo banzoto ezaka suka ayiko kufa. Vous comprenez, c'est pour dire que bimela bi simba bi pakola puisque amoninga kuna salaki et salaki bon moni kuto ngana c'est que Yébapé alveta tozo poussa ba je poussa na to ibana mikelo le to ko mande fa pembe to zalaki sunde long ato pakoli mafuta nini ato lati tai ndenge nini sunzote komi ko kende Max a lobby étudiant IPEN il y a 1989 quand j'étais encore en G1 ba IPEN na le ba 2019 ba yeba kinga on mettait na komi ko kende ki bon pak nzote komi ko poussa na bazo dingate ke bakola papa surtout côté kuna papa yango batata wana bimela wana na mbongo bazozwa ya koyiba ya Congo bazoyiba biso bambongo oyo baza bafia ba 18 ans bafia ba 19 ans bana bazana bompikiliki ya nzo bana nano ba ko découvrir sexe alors ce que papa na ya 60 azana ye mais mwana na mais akobe azana na makasi na nzoto na makasi azana na nzoto na yo papa 60 65 ans ozomona akosala ni mais mwana na ko dominer ezalo kwa match non. Et c'est le koto 11 joueurs, koto ka 2 joueurs.
11 jours betana 2 joueurs donc moi nazano azano ki bolenge na ezo yo papa 60 à 65 ans oso beti ba compétition oso lembiti yango zo mona ba okota ba ozo ba kiswana ya makasi pour akoma na même diapason que moi na moi sur oh jeune fille peut-être ça nature yo papa ce souka il y a des conséquences lelo parce que papa Max comme neni surtout qui se comme on sait que boma maman mais yango ko boma pasteur na maman na hôtel di kangu na hôtel boma maman mais que abomi maman et que boma yemo ba comme on a nyonso papa o comme on yango moni à un certain moment na so que des missions église na biso lelo. Mais l'homme est tripartite. Il y a les corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et c'est qu'il y a un niveau église, tout y est bakopé, ça n'a chaque composante. Il y a des enseignements appropriés. C'est-à-dire que parler de la sexualité, ils ont les sous-moutés. La Bible dit Adam connaît Ève, sa femme, et Ève devait enceinte. Tu vois, déjà on parle de la sexualité. Donc on encourage l'église que tout le bel rappel mingi m'a la sexualité. C'est d'ailleurs c'est le cadre idéal où nous devons parler de la sexualité. Le lobana minga moi je bana bazoyo kula na balabala. Bana bazoyo kula na balabala voilà pourquoi le ba dégâts ezali. Ba parents mingi le bazoyo sexualité lokola si je moko tabou. Il ne peut pas en parler là-bas na bangwa mibali nangaza moi nangaza 18 ans mon fils a 18 ans à côté université. Naibika comme na 18 ans, je cause avec lui, naib sakaye, on met à joko que l'université. So sali botala, lelo sidé zali, lelo mikoleze bola. Voilà comment tu dois. Na yebi sakaye sans tabou. Na yebi sakaye. Donc c'est difficile à zo buzoba na balaba. Ponga mo papa, nazo fungole la ye na yebi sakaye, tala boye a eza a b eza b. Donc moi na déjà partant d'akwa za éveillé. De ce qu'il y a l'église Pelelo, qui est beaucoup de séminaires où on parle de la sexualité, le choix du mariage, tout est à bas jeune bilo quoi. Et puis il y a des conférences débat, qui ne viennent pas seulement pour recevoir, qui s'expriment, qui aient le temps de poser des questions à l'enseignant. Au moins le bien basé équilibré. Lorsque c'est le pasteur qui parle par exemple du mariage, non, le pasteur nous a dit ceci. On est dans une école primaire. Même si maître a gaffé, le maître avait dit ceci. Et maîtresse avait dit kabana, maîtresse à l'obaki boy. L'église, dans un moment de vacances, regardez la plupart des thématiques qui sont décortiquées dans nos églises. Dans un moment de vacances, au moins, venez recevoir la destruction des hôtels, 150e chapitre, mais on n'en parle pas. C'est plus la délivrance, il y a un monde tondi Kinshasa Mobimba, évangile à Kobangisa, évangile à frustration, et il y a un monde Kinshasa Mobimba. Mais tout là, par exemple, l'éducation chrétienne, le respect des aînés. Pourquoi étudier des thèmes comme ça? Au monde que Erosala, comme j'aime apôtre Moralandaraope, apôtre Peter en Australie. Alanda Bemisono Ming, na une lobby d'ailleurs encouragé, t'a félicité à organiser une conférence mon lobby sur la corruption. Tu vois, un pasteur m'a organisé une conférence, il voudrait parler de la corruption. On a dit mais apôtre, au long Australie, au football bien nayo, on a Kinshasa seulement pour nous parler de la corruption. On a dit mais ça j'ai aimé. J'ai aimé, tu vois. Donc, évangile et sengele zala lelo, ndenge terme oyo nani, pasteur Godempoy, habaka. Évangile sengele zala holistique. Et sengele zala intégral, les sengele zala global, puisque Moutou a trois composantes. Ce qui composante mon réseau liaté. Et on même a déséquilibre dans la vie à Moutou. Donc, j'encourage les hommes de Dieu dans l'église d'Abango. Balobela rappel ma classe, balobelaka sur le travail, balobelaka batemi nyonso to na pona kosunga, même les lots musicaux, et senge balobelango, même les lots de la politique, balobelango. Au moins que kosunga biso to koma complet, to zala équilibré. OK, merci beaucoup Papa Max Mbenga. Yo Nandenge ke bandero bazola na biso totan informe papa a publié que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication interdit toute diffusion sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo des émissions et de la publicité des maisons de soins et des produits de la médecine tradie moderne. Pas en retard.
Oui, tu as biso. Au moins les lo ba service solo. Tu sais le mingia ouais. Oh ezala bango, ezala bata commission de sang. Bazala mo kana arrêter na kidiba. Nzembo buzo bese ba yoki puis ba ko suspendre. Mais c'est tikali na mitu ya bato. Yo longola kino le kama cimenterie béton. Olongola kinois bato aussi bayeba bazara toujours na reta oh avant biloko ane bimana mu bango esengeli bango de sengi batala yango batala lelo atabobi eleke suna TVT mais adresse ya bato wana ese yebani bakendaka na bango boye ngabi mona mwasi mo lela pola donc moi c'est le pour bimela na lela comme so vandi boye musu mo a revendre sous boyete ye vi na mo métier ka alalaka a revendre na ngini simana yelinga ki sime comme belé alanga ki sime vimbaye ba pese ba kizo lelo awa sime pola ye a ko vendre sous souté je dis que solo na batouana ce que ba dégâts ezali ebelé bande kwa censure bande kwa c'est ça et sengeli ba lamu comment c'est la raté que non déjà ba conséquences salemi bah dégâts et salami na sima boko zo décision et exercice na litomba te. Les décisions basées en balobi que non les tradis praticiens et autres violent l'ordonnance numéro 70 bar. Bah ça va maman yeba kangote. Ils sont déjà en retard. Déjà, par conséquent, dégâts salami, ils sont déjà en retard. Donc, je crois que décision, comme disent les Anglais, c'est useless, c'est inutile. Et c'est le roté pour longo langote. Tant que ma cimenterie bête, bah ma yorate. Mais les obétants, bah boîte, bah bar, tout, bah bouzo, bah na tout obé, bah zo yo kayango. Ce qu'on bazo le banini papa, il va bah nous toujours au sein dans émission, bah créer zobima toujours, bah chanan boye, bah musique, musu bah wuti pe et wuti ko bimawa, oh oko chana ce qui au matela. Bilo mo ya bon ko ye mango na miso ba parents papa nyonso wana bango bazoyo ka papa décision vous montrez que ce sont les musiciens qui bazo encourager bandero na biso ya miba pe basi ba vie misa toujours aussi mana ba pe bako ba toujours na ekobo papa on a so que ba kondina biso ba mita mabe ba kondina biso mingi balinga biso te yango ngani na zana profiter pe na biso ba gola na biso na TV so vie na yo olatisa ona FCC olatisa ona cash olatisa ona lamuko okufa na yo sur vie nos ozela ke nengo ozela FCC ozela cash ozela lamuka osuturo komi na 80 ans vie na hôtel Nzambe pendant que hôtel Nzambe tala ce que tu peux faire au regard ba capacité na yo nzamba otio loboko pia sa nini amema musika yonga na tela na ba konzo te papa bakenda ba poto bakenda ailleurs ba mona ba mnego sa na mboka ba paya mais pas na biso le par exemple c'est pas prochain tout ça l'émission sur makelele bazo décision ba ba ici la raso qui na ba 23 est-ce que ça continue toi na matongi atambolo yoka makelele za na ba bar na biso awa oyoka yango me na biba bana na ba otanga ndenge nini ba sokata na braza okuta mamwani zata de le ba bandale ba kalamu abakabana bana ebite bana otanga ba classita bana otanga na ba classité c'est pour dire que ezali passe mais nous espérons que nzamba osunga bango d'ici là gouvernement Obima tozo ba kondia solo penza o ba yete pona ba parti politique mais o ba na souci à Congo na souci à bolamu ya population nous espérons que nzamba osala biso grâce parce que papa Max Menga na di solo esami na église na Lubumbashi église wana papa netike pasteur akufina makama bon papa mais bible pezolo ba ke Paul azolo ba yemoke nous branchons tantôt d'une manière tantôt d'une autre et cause la que piège mon satan a tela qui papa pasteur pour se retrouver dans avenir ya église en ekozandeni et panzaneti kana mabora mama pasteur to bande kumsu ba pasteur ba dia ba kumbuka me église papa. Bon, on a répondre à la question que Isali Mawa, Isali passe, il y a tant ce qui s'est passé, il y a Moutranzambe wana oyo atiki biso na ba condition oyo tikurubana et Isali Mawa, Isali passe, mais nazomona que avenir ya église wana eza hypothétique, na on dit maté que Rosali Susu, Isali la église ya prophète autokufa wana. Pendant que nandimi soute que Rosala, moi Nzamba solo pendant que sur l'église wana. C'est comme ça que nous disions, avant les lois hôtel l'église, il faut ça, Nzamba Sungayo, Nzamba révélé, tout le monde a monde de fanatisme. C'est pas parce que pasteur Azolo ba bien, ala talati kitoko, et bo PC ba kombonyon so kaozala, azaka mosala Nzambe. Donc lelo actuellement, et c'est que tout ça la attention pour banganga ba côté dans l'église, ba businessmen ba côté dans l'église.
bata modèle nyonso ba code l'église et d'ailleurs on a ko ba les canisieux qui mais que bi que le lopé tozana quand on a posa kozwa il y a certains, je dis bien certains, quand on a posa kozwa il y a certains où ba mais comme si peut ba péder les locaux rapport à azombongo mais on l'appelle pasteur. Tu vois, et ça n'a pas topé bongo à cause kaya rozawana, à cause à rozalazala. Andimi na zamona mobali, azali pasteur, on l'appelle pasteur. Mais bimarane pena na moninga na mobali, c'est connu. C'est connu na Kinshasa, ils ont des églises, bandemi pe bakendaka, bazo bete la pe maboko, bazo kumisa bango. Donc mamumu sa malelo na ba tonga na biso metoro ba ke betonga bien ezali. Faut toujours betonga bien zali basali a bien baza openo ba fléchir na bangote andimi na ye akemba na ye azana école ya nzambe azondi ma brisement azondi humiliation mais azana les regards fixés vers l'éternel nzamba benge dans le ministère bazan bango pe be bamso likane pe na TVT même ça une église na ye na bumbu azana église na ye na mikonga azana église na ye na côté livulu asekuna bazana bango pe belé ou bah c'est l'école en Zambie tout le monde a pu comment Zambie a tombé le peu belé na Kinshasa a tombé le peu belé na Mikili a poto bazali mais tout le que le local en Zambie que le lot n'attend tout comme oyo avant tia l'icône église senga nkola kambayo sa moli mo santo sungayo afungola mise pour mona sinon on peut sa mutuna yo na mutuna nzamba za mutanzambe te maza pasteur PD bazana Kinshasa azane PD et pesi bango lelo babozi et pesi bango lelo bomengo pesi bango lelo makambo belé pesi bango a soki que na osambela na église ya bongo ozo l'exatan na ya pamba yango sengeli ke na tanto komi penza na zai ko encourager basa na nzamba bazon évangile pur bazon évangile ya solo mais malheureusement bakino pe balingi bato bongo te bakino balingi venir recevoir te quitter bakino balingi bilo kino lingi bilo ko ya bongo mais bakino a solo pe baza molimo nzambe o bazali o baza na discernement bazali o baza na esprit critique pe bazali o nzamba ofungola miso pona komona pe bazali mais ce qui est vrai zali que na temps de la fin oyo infiltrer belé ba côté l'église intrus belé ba côté l'église des gens qui n'ont pas été appelés ba côté l'église et belé ba ça makele mais en colo yemo azotali se bango pe lelo polé to comme komona bango comment baza ko sila et surtout beaucoup de gens tosenga bango ki ba ke non nzamba tombola na ye la fois passée na so kinga journaliste akala la journaliste akala après combien d'années to bani ba te va to seka biso ba to finga biso to ba classe to bite to komi mais nandima ke nzambe pa longole biso mo esika moko akomisi biso ata place mais non ndima ra poussa biso lisusu après combien de temps mais nous croyons que dans une silité c'est pour dire que batu bas en école il y a école kelokendo ndenge biso amongo tolobaka malembe o alingi na mona wa chauffeur msona vola muta pression mo chauffeur benasa nini le kana yo oza pressé les kisaï mais ba sukara wana ba sukara nous parlons tolobele ba prophète Seda tolobat toi contre elle lui wa biso tout kufa mais lui wana ça doit nous enseigner quand nous tondo bela mambo ya muto bakanga na braza kombo ekimingana muto prophète bakanga na braza kombo ekimi mugisha toloba mama mugisha ate tolobate dieu bisangana ata na bité nzamba ngwane na bimisombongo na ba poche ata buzo nzamba ngoni mon frère nzamba linga musala que ceux qui ne travaillent pas qui ne mangent pas non plus tu mangeras la sueur de ton front yo c'est noir et l'oroté pasteur ngana na besoin garantir ba sengi $2500 ah 2500 OK na bonne la pona yo papa OK ça m'a bon na poche mais 2500 ah ya ça wana on dit mangote wana on dit il est vrai qu'on ne peut pas limiter Dieu. Il est vrai. Mais quand ça devient tout un système, ça devient tout un principe. Et ça, je téléphone. Téléphone mais Vodacom kufa nini Tigwe kufa mususu nini Airtel kufa yako manoko bimisa biso ba crédit ba téléphone ba Tigwe kufa nango ba Free kufa nango tozela raye na tongo boy prophète. Bon, on a besoin de 1000 unités à Frissel, à Tindela, Nebiso. Mais il passe à la télé. C'est aussi de notre responsabilité. Nous avons convaincu quel que soit son argent, nous avons une mission. Nous avons contribué à la ministère,
na mutu moko oboma bato apesa bakisi yango quand je suis pas convaincu na mutu quel que soit son argent non yambe une émission te mais sous na yambe une émission non c'est l'émission sans tabou non c'est l'émission bien sûr non respectant invité mais non c'est l'émission sans tabou donc il y a des choses aux autos batté pour que tout finga bateau qu'on critiquer bateau c'est pas notre éducation mais tout voir dans la Bible dit lorsque la sentinelle voit les dangers sentinelle à ça elles sont la trompette. Ce que nous faisons, nous sommes en train de sonner la trompette pour que les gens fassent beaucoup d'attention. Et bateau na bando ba boma bateau ba poison de l'eau. Il y a une église au poison de l'eau allé. Est-ce qu'il y a un poison, poison, tu es poison dans le milieu politique. Mais le loup poison est en église. Je connais une sœur à Yemelanzambo, Yebiepé. Bateau tiens là poison. C'est notre sœur en Europe Yemelanzambo. Na moni pe loko ya oyengenga katine na mokina monité. Mais c'est Ratobi Kanilwa. Je te dis la fois passée une maman. En église, mobile dans l'église, mon nene n'amboko. Un homme de dit crédible, sérieux. Il y a communauté X. Moi, si on a maman pasteur, a eu poison de nid. Cadeau et lamba. Bah, il peut faire cadeau et lamba. Lélo cette femme, maman pasteur, est méconnaissable. Vous comprenez? Je dis des choses qui sont vraies. Maman pasteur la maman pasteur est méconnaissable. Poison azu na politique ita. Azu yango na musique ita. Ba yele président. Yango na 9 sabat. Ki ba na ba cadeau. Cadeau nyo César rozoité. Enveloppe nyo César. Obi quand je parle de ces choses non ka rappelle net bisobo. Surtout za bo mezaka nzambe. Toto kufa bakala puis histoire ici là bakala puis c'est même to loba na ba TV yo combien de jeunes pasteurs de jeunes prophètes to bakana la biso pendant ta colo pendant max on a combien ba SMS yango su na za na bo na mena nzambe merci ngaba su no vivre pendant boya nzambe poto bato yo mais kala histoire ici là yango to comment pe lelo na mo ba prudence ke ba cadeau nyo sozo Keba ni lamba yon sba rotine de l'orozo. Keba. Dia ba changer. Quand la poser quand ya biloko olia mais ba changer ba stratégie. Lelo quand même na mbote ba rotelo na portière, ba peso chemise à kitoko, costume à kitoko, ketcha bien ba pesio. Tango tsaka na likolo boy. Donc to ba moto ba susuni de Calvin, to ba dimanche nous sommes comme na bona ngo ken église. Moi peut-être dimanche bon bien au l'église. Il m'arrive un mois boy na na ndako na tanga na Bible nga mokona ke nanga te. Pour moi mususu mona ke biso to ba catholique 100%. Moi j'étais séminariste. Ndi bondo ba te pona biso. Ba sambela bikeko. Parfois pe le loto ya tam subino bo bondele pona biso. Mais oyo susu bimbo bilondo ba go biso tozane. To sambela bikeko. Tozana ignorance, c'est ce que Batoando le bel attaque quand j'étais là-bas. T'as soupé le loto ya. Pour parfois vous avez prié pour nous, nous sommes venus. Mais tant à là, j'ai mal au cœur. Batora bine foboza, bemusan befezala. Église ya Congo, on a zolo bake. Tout ça l'attention. Est-ce que vous avez ba gapé? Ton nous liana ou mêle ensemble. Et disparaître, il n'y a plus ba gapé sur notre église. Agapé le ba fait sur l'ongwe. Net c'est qu'on a fait ité. Lorsque tozano a ville boya car ato na kenana nga fetité o zelanga na fête anniversaire ki ngani kenana ba fetité c'est pas que nous na na niveau te mais mamsu na loba na TV peut-être ba lukanga ba salanga mabe et au même mabiso ata yo pe ville faut à la prudence. Il faut appeler des choses que nous disons à la télé et même la biso ba yo kasi ba faux prophète wana pasteur a comme PD. Pasteur qui n'a pas la blâme, pas moninga nae, ba beta comme disent les Kinois. Yo so linga mamba boy. Baza pe na Kinshasa. Oyebi bango pe. Rasa linga yo. D'autres zo ba petio ba no bro yo ka susu te ba o revese bi. Rasa so ka dit on a faut pas. Autika yo. Un homme le dit comme PD. Pasteur homme PD. Perso ti appelé a pas mbola pe ba mariage. Vous comprenez? C'est ça l'église. Mais nous disons toujours qu'il y a de vrais serviteurs. Batoba se fatiguer, cause de découragement, c'est vrai bazar. N'a pas exemple, il y a pasteur Moko, prophète Gary, les ambassadeurs pour Christ, dans Mbinza Pigeon. En église, il y a 2000 membres. Dans l'église, il y a 3000 membres. Les capés na TV Mingita. Mais les sérieux dans le ministère, Zamba PC Kabamba na ville, à Salaman Kionata. C'est la fabricate, si nous avons ACP Sayo, au forcé, appelle Moussouka à 30 secondes. Oui, Salvin, tu es où? Voilà, pas! Vie échangée.
Merci beaucoup Papa Max Menga. Tokomi na suka ya émission na biso. Maloba ya suka okomi wapina ONG Partage ton pain. Bon, Partage ton pain Zalivia, c'est un ministère oyo ata biso tozala raté. Bana na biso, bandeko na biso, ba collaborateur na biso ba continuer na ministère où ya Partage ton pain. Même temps on ba Partage ton pain on rango passia. Au monde a pasteur azana 10 jeep collaborateur na tambola na makolo ils sont à Kinshasa. Bazana Kinshasa ah quitte silibo mabondonyo so baté na jeep ba escorter yango ba bokilo na ba semé ba ke compter. Lebi pasteur mo mabonza bana na yemba bana ba yebi atanzambe te. Bana na ba tanzambe te na ba bongwa mite ba compter ba mabonza ba zong ba tina ba poche. Et pourtant il y a des orphelins, il y a des veuves, des vieillards ou bazo kemba na kati ya mboko. Yango biso ministère nzama pesa so misaka Partage ton pain ko kabola lipa ko sunga baba zangi ko sunga ba orphelin ba veuve ba vieillard et nous l'avons commencé na moi moki encore ando pesa biso et nous bénissons l'Éternel lelo ba te belé va comprendre yango ba komi ko kota likambo oyo papa religion pure. La Bible est claire, consiste à quoi? Il y a quoi des veuves, na orphelins. Mais quelle est la place des orphelins de veuves dans l'église nabiso? Le toi samedi, le dimanche. Quelle est leur place? Au monde écoute ça dans l'église. Quelle est leur place? Tout ce que nous faisons c'est pour le pasteur. Tout faut à loyer. Et ça m'a bêté. La Bible dit que la personne à qui l'on enseigne fasse la part de ses biens celui qui l'enseigne. C'est biblique. Mais tout quand il s'appelle la catégorie wana. Le lotambola na ville ya tamona okoki ma tamona na ville ba aveugle nyonso ba koti na balabala na boulevard ba aveugle tout ba okina mawana passe lobi comment ça ministère affaires sociales bobo mangata ko subo ko kate bobo mayango ministère affaires sociales wana bazwaka ba don ebele eza ba makangu na bango ba bureau na bango ya ba mengo na bango mais ce qui ministère affaires sociales a mukile kufa na be kufa ezala raté. Ce ministère affaires sociales est koufa ezala na ngote bongo biso église et surtout on a penser na orphelin te ba veuve te ba vieillard te biso église que dit la Bible n'est-ce pas qu'ils mettaient leur bien ensemble bazo partager en tenant compte il y a besoin ya moko na moko besoin au moins dimanche au moins que tane to kenari ki yanga dimanche na ta veste te na quelle ta veste yanga pour na ta veste c'est à moi passi. Aussi longtemps au monde ba orphelin ba veuve ba okema bongo monanga so juger nga pona costume en tout cas le longola nga na catégorie ba costume na compte doit ta costume ne pas ça go so nga lati bien gloire à Dieu mais nga longola nga na comme la ta costume ba cravate bo étant au monde makambo ebele changer non mais mona moko na ina restaurant mais la café mona mo kuti boy au senga va na barumbo ah okomi wa ndenge nini. Je suis allé il y a 2 jours Nanjili ko visiteur Felina Morobo Natalia ngonabi mon Dieu. Oh eza pe na école na kati. Hôtel baba, hôtel banabi mon Dieu. Comment to komane wo? Nzamba fungo l'église misu. To banda ko mona, to banda ko salisa. Ya tozo opération to sala rentrée scolaire. Sunga mwana muninga. Opération to sala. Sunga mwana muninga zonga classe. Lundi, le samedi, dimanche, lundi. Donc, nous retirons école moto mona qui est en Angile. Au moins, on a une image. Alvin Lela. École on est à orphelin. École on est à bano ba sundo la bano ba boakama. Hôtel école obimaï. Ba otanga ndengeni. Alors, tu as une décision lundi oyo. Donc, tu as bisomo, tu as peinture. L'école wana, toute la peinture ba mira et puis tout son bana tout que ba cahier ba sac en tout cas tu vas voir les images lundi. Ce peine de cosepeli. Tobi partage ton pain, c'est vrai que tous les instruments nzamba saleli pour le ministère oyo mais mutu nyonso biko koma ndengo koma eza pour nzambe kanisa bandeko wana eloko mibale to kabaka biloko ebebate. Biso mongo tobenga kango meduela obi meduela ezali elamba oko oya luchu oya solo oya mbindo non kabape costume ya bien kabape ketch ya bien kabape côté na magasin aussi montre bien pour kabi tout kabarate ke loko na oyo na mokile eloko ni ba sa l'autre sa moninga te na kabaka po na moni ba tricot ya comme ezali dofolo awa na non to kabarape biloko ya bien au côté de magasin boyo sombi. Quand Dieu voit cet acte là, Dieu bénit. Penza mazuzungsa ya mes collègues. Na ligne aussi ces missions ba ke bande konanga. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Pensons aux orphelins.
na babandone bana wana babatundi trop na batutu baza bandoki te batutu baza bandoki ne ba oma viotala comment ba vieillard lelo na mboka na biso à cause de likambo état d'âme so muta comme na suka ya pembe akomi ndoko o mesiko na ke malem na suka ya pembe tant comme na 80 ans okomi pendo état d'âme obe état d'âme na ye état likambo état d'âme epandi pe lelo église na 6 pour ba ke no dimanche boye to tiaka pe ba panier ya ba orphelin ba veuve ba vieux to kanisa bango ba orphelin ba veuve ba vieux baza église na biso ba personne vivant avec handicap baza église na biso o baza pe na ba grâce to telemisa bango to sunga bango. Dieu nous bénira. Merci. Merci papa. Votre numéro de contact, parce que numéro Moïsawana déjà il y a appel direct, appel normal, numéro à WhatsApp pesani papa Max. Merci de Calvin 00243 89 360 77 00243 89 360 77. On est uniquement pour n'avoir que un message WhatsApp. Et le numéro normal il y a plus 243 plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Merci Nalvin pour ce que tu es pour nous. Merci Bandekotou Balandi. Bon tolobi totoke et moto bana passe nous connaissons beaucoup de réalités. Et moto atolobi on lobate mais tout le bagage eza na opona ko kitisa église te eza na opona ko finga te eza na opona ko minimiser batute mais tout le bapo eza ka passe na motema. Je ne pouvais pas imaginer que pasteur moro baro kufa na poison, tu vois. Je connais un pasteur na Tchangu kaka première année à mandat na ye na likamu songolo première année à mandat na ye na likamu songolo pakala pasteur akufi na poison première année kaka bandi na likamu songolo paka première année akufi na poison. Parce que il s'agit à tout le bureau lobati au monde kaka ulubaka comment maman pasteur yo okope sa maman ngani elamba ya o tia poison maman lelo aza méconnaissable. Ah boza pe bien. Donc il y a des départements, il y a des médecins, il y a des gens bah spécialistes na poison. Un jour viendra. Basi na bango batikali, bana na bango batikali. Vous on vous donne de l'argent. Bon poison na rabato. Un jour viendra. Merci. Merci beaucoup papa Max d'être venu. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ero bakenzama boto koy wapi na mazazo c'est merci na notre commandé avec ma caméra. On se retrouve à la prochaine bye.